azakin a signé ki yango babarake na signé yoma a signé ki alobi mwana mwasi oyo lolenge ya lobi asala alliance na nzambe nanga akoma pe nzambe na ye tozotia nzamba le preuve tango akendaki na ye mwana mwasi abundisaki bomoi te mwana mwasi pa avandaki na mesa bato ba servante o bazaki kosalela bowazi bakoma ba servante na ye ba servante wana bakomi kotala bamoni rite azolia na mesa na bowazi bakomi mituna mwana mwasi auti wapi mwana mwasi auti wapi mwana mwasi ya mboka nini mwana mwasi ya Moab bwana bien aimé lolenge oyo zali soki oza na respect okosala alliance na batu moko bo na bokilo moko bo ya sambelaka yeba ke coutume ezaki kolanda yo ekokweya nzamba za injuste te nzamba za juste nzamba za injuste te nzamba za juste soki osali alliance na mutu oyo alukaka ye na sembo yeba ke bolamu ekolandao bolamu ekolando tina suka ekolandao mwana mwasi oyo akendaki lokwa pe mosali avoile pe longi na ye azoke koglene azokende azosala noki lolenga azaka kosala na mboka na bango pona bokilo na ye azosala bokilo akomaki coach na ye na pokwa pe ayeli bokilo na ye biloko akolia même akomi place moko te yebisi biso ke tango azwaki libala abalukelaki semeki na ye bokilo na ye makomi elobi bongo te bana biso lelo bokilo aki kokoche yo mwana nga aza na mikili ya poto mama na sepela mwana nga bala mwana no tango bokoma kuno komi prophète moko abengaki nga na Kishasa alobi babokilo na nga mama bokilo aza ndoki ndeko mama bokilo apesi yo libala oyo ozolia miel ozomela miliki eloko nini yayo eza freine kuna tango oke na poto comme te komo kabolo na bato ndeko luka vi ya sanctification okobika bolamu soki okaboli mobali na libota na ye place pe yo kokende mko mobali akofungola misu amoni ke mwana mwasi akabolaka nga na bato ndeko ayo ozosala ngo soki pe famille mobali bapesi mobali moko mobali wana kokufa okosuka lolenge nini po tomonaka na kati ya liwa mobali makambo pe lekaka kebele okosuka lolenge nini jeune sœur yo mtozo préparer mariage ndeko mwasi yo mtozo koti na kati ya libala se comporter malamu nazo supplier yo au nom de Jésus-Christ landa ezalelia ndeko yo nga vraiment nazo beta moboko ponga penza na viva na kati ya libala na nga lokola rite babokilo na nga zekolo moko na mobali na nga te babokilo na ngai na mboka na bango sango ekenda balobi mwana mwasi wana mundele pona yebaki bango te ya kotinda nazotinda so bayesinga biloko ezoke na mboka na lengi na ke na sombi mwa liputa na sombi mwa babiloko bato ya mboka balingaka na tindi mais sans pourtant na yeba bango mukoto vandaka na bango bazoba na famille na biso muto abali penza mwasi eza kaka ya sami en tout cas nga moko na kati na nga na biwi na sali musala muko bandeko na nga bazoloba basemeki na nga balobi oyo soluke likambo kosilisa ngo basemeki na nga babiseke bino mo bato botumolaka o ndenge tovanda na ye avandi pepa na biso oyo aza mundele en tout cas nazalaki fier nazalaki fier tango ozokende libala soko kuti semeki no na mayandi longola e mayandi okuti bokilo no na bipoti longola e bipoti mama na oye wana lengela e batela e parce que yenda komi mama na o kokende na impolitesse ya bana Kisasa mwana moko alobaka na ngai mama nga so na bali bokilo na nga saka na wana ko simba e na bilamba to kobunda pe ba kobunda pe na mama na nga na seki na bi mwana amtali baku malamu te oza mtali ba place ozo préparer okende wana oluka dejo mi baby sera awa amtali baku malamu te bien aimé nazo supplier au nom de Jésus-Christ tango yo lingi kolinga mobali mususu bosa na ye alliance yebaki azape na libota na ye alliance na yo ezala pona ko diviser te alliance na yo ezala alliance ya Nzambe na mutu okoti na famille moko boye pona ko évangéliser na comportement na yo comportement na bato pe ba ki ko bongwana comportement na yo bato
Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour nous représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba, ndambo victoire, ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel. Soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na zelate. C'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango. Na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema bosunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on a Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229 nzamba pambola bato nyonso yo ba ko assister biso. Émission na biso na kolinga tobondeli yawe nzambe mokokisi na bilaka mofuti na sembo ozali nzambe ya bayeba lukakao polo na bomoi tosengi présence na yo kati na oesika tosengi présence na yo na mabota ya bandeko na biso balandi na biso o balandaka biso tango nyonso kimia na yo mosantu elata moko na moko mateya oyo ekoya na mabele malamu afin que ebota mbuma na kombo na nguya na Yesu Kristo. Amen. Amen. Bien aimé yambo to banda émission na biso na zo remercier maman na biso GH ye penza mutu a propagaka parole oyo monde entier à travers chaîne oyo EHP Media. Maman mes respects. Na zo remercier lisusu ba frère nangai oyo bazalaka toujours si ma caméra ou ba travaillaka na kati ya chaîne o ba mi pesa makasi na musala ya nzambe to pe na musala oyo nzambe apambola bino. Nazo remercier bandeko na biso balandi na biso oyo balandaka biso na respectaka bino makasi na Angola na Europe na Asie na Europe mokili mobimba nzambe wana apambola bino na kombo na nguya na Yesu Kristo. Nazwaka penza ba j'aime na bino na monaka ndenge botalaka penga na landaka ndenge pe bokomelaka ngai ndenge pe bosololaka na ngai. En tout cas na respectaka bino makasi na remerciaka bino penza tongo pe lokola pokwa surtout kotika bino na maboko ya nzambe po ete tokutanaka lisusu nazangaka yango te. Nzambe abatela bino baye nyonso baza libanda bopusana bozali bosabe etando na bino moke tokomi na ntango oyo tozwaka biyano na mateya na biso ya malamu ya solution. En tout cas nazo remercier bino makasi po ntango bomonaka mwa mbeba mwa kokoso mwa remarque mpe ezalaka esalaka nga bien makasi. Bien aimé thème na biso oyo tozopusana nango mokona lelo ezali l'alliance, la puissance de l'alliance. Alliance eza nini? Alliance ezali accord. Accord ya bato mibale. Ekoki kozala accord ya mwasi na mobali balingani
basali accord na bango basali alboyokani na bango balobi likambo na biso tolingani ekoma ntina suka mosusu mpe balobi likambo oyo tolingani nga na yo tokokabwana te ti liwa ndomonaka mobali mosusu alingi mwasi alingi kotika mwasi wana te mwasi mpe alingi kotika ye te me mobali wana aza na mwasi na ndako mwasi mpe atingami na mobali basala corps moko boye ndomonaka ntango moko na bango akufi ekoti na mokili ya milimo ekoti bongo na mokili ya milimo ezosenga siko badelivrance mpo accord moko boye ekota na bakisi na bondoki ekota na kati accord mosusu eza ya nini accord mosusu ezali ya bonzambe ozosala accord na nani osali accord na papa na molimo olobi okoservir nzambe na kati église songolo tili wana yo okotika te ezali accord bien aimé accord mosusu ezali nini eza deux partenaires bosali accord na bino respect oye na famille moko boye songolo obandi kotosa bango nyonso ovandi na bango penza balingi yo makasi parce que solobaki kaka liwa mutu ekokabola biso sali na bango accord accord mosusu tomonaka eza nini quatrième accord eza nini ezali ya bondoki balesi mwana kindoki balobi na ye okoki kotrahir biso te ti suka yo kondima kaka oyo tokobanda koloba ndomonaka mwana mosu akomi lokuta akomi kowangana parce que basala accord moko boye oyo akoki kotrahir te yango accord ya malamu ezali ya kosala na nzambe nde sika tozomona na kati ya makomi bazobetela biso lisolo ya ndeko na biso rite lisolo ya ndeko na biso rite ndenge nini ayaki koresir vi na ye mpona accord oyo basalaki na bokilo na ye soki tozotanga nokinoki na kati ya makomi tokokuta place mosusu rite azoloba na bokilo na ye alobi nzambe na yo azala nzambe na ngai bien aimé eza accord moko esalamaki wana sans plus tarder tozwa bible na biso tozotanga na Rite chapitre 2 na verset 23 totangi na kombo na Yesu. Rite chapitre 2 verset 23 je lis au nom du Seigneur. Amen. Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson et des orges et de la moisson du froment. Elle demeurait avec sa belle-mère. Azalaki ko demeurer na belle-mère na ye. Pour a demeurer na belle-mère na ye, asalaki alliance na belle-mère na ye. Jour belle-mère azozonga na mboka na bango, na sima ye kobungisa nyonso, kobungisa bana, kobungisa pe mobali. Akomi kozonga na mboka na bango na mawa. A libérer bana bato basi. Moko lokola likambo ya kosala alliance na bokilo etalaki ete bon ezalaki mwasi oyo Rite nde mutu asalaki alliance alobi mama nzambe na yo akozala nzambe na ngai esika yo kozala nga pe na kozala wana ndoye komona makomi na nzambe ezoyebisa biso ete azalaki esika moko na bokilo na ye makomi ezoyebisa biso lisusu na verset 23 ezoyebisa biso azaki koglene na ba servante ya Boaz azosala na bango babilanga azopanza bazolongola mabe bazozwa bambuma malamu azosala penza musala lokola mwana mwasi ayokelaki bokilo mwana mwasi azwaki bokilo akomi mama na ye mwana mwasi oyo arespectaki alliance ya ye na mama bokilo na ye donc respect nde makambo respect nde mutu esalaki ke asala alliance mama wana mpe andimaki avandaki na Rite mpo aloba ke andima koki kolongwa na Rite na mboka na bango akota na bango na Moab akota na Rite na Moab seke Rite azaki korespecte banda esika bazalaki azaki na libala tala mwa mwasi oyo bokilo akomi kokoche par rapport ya alliance basalaki kende bilanga sala musala kozala indifférente te kosala te loko aza mopaya ye pakoti asangani azosala sala musala azoglene oui epataki baservante oyo ayaki kokuta. Sans plus tarder tokei na chapitre 3 na verset 1
totangi na kombo na Yesu. Naomi, sa belle-mère, lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos, afin que tu fusses heureuse. Et maintenant, Boaz, avec les servantes duquel tu as été, n'est-il pas notre parent? Voici, il doit vanner cette nuit les orges qui sont dans l'air. Lève-toi et oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui, jusqu'à ce qu'il achève de manger et de boire. Bien-aimé, ma comiezo e bisabiso, awa belle-mère nae akomaki coach nae. Belle-mère ne akomi ko expliquer nyonso noir sur blanc. Abombela ke lisusu eloko moko te. Azwa ke lokola siko mwana oya boti. Api Boaz aza parent na biso te. Kende esika Boaz azali servir ye akolia. Longola bilambo lati pakola mafuta. Abandi kotalisa lolenge nini anki kotambola. En tout cas, alobi na lingi na sime repos na yo. Na sime repos na yo. En tout cas, kozwa mama wazaki mama bokilo na yo pe azo lingisa yo mobali moko boye akomi kokoche yo seke ozaki na respect. Ozaki malamu babokilo musupe tomona ka mwana ya si akufi ye mutu a perdre mwana lobi mwasi wana kende na ya kobala ngande na sina zanga. Mais mama wana ayambaki mwana na motema mobimba komona lolenge bazalaki na libala abina ye na lingi na sime repos na yo bolamu oyo zanga ke pa mwana na ngai akati vi na ye na mukuse lokwa na zui yo lokola pe mwana na nga okozwa repos. Bien aimé, ceux qui tolandi be écriture suka nango penza Rita zaki na repos moko ya kitoko. Rita kufaki pauvreté ayebisi Rita tango zokende pa boke pa ya Boaz pakola mafuta lata bilamba boye kende fungola dra kota ye na sa makolo na ye akoche ye nyonso alobi na nsima nango oyo ekokoma. Bien aimé, yo mutu ozobalisa mama okochaki mwana na yo lolenge nini bana lelo baza na ba respect lisusu na baboti ya mibali na bango te. Ok na famille batu okuti bazalaka bomoko tangu yo koti okomi Joseph mutu akolota bandoto comme nièce no wana namona ke bien te ye pe ana ndako na biso ye penza aomona ona osale okomi okanela nano koti te tango kokoto nganzami mama bokilo akomi ennemi nao mama bokilo akomi monguna liboso monguna penza ya maseke komi mama bokilo na yo. Bien aimé atali kama malamu ezali koya mama bokilo akoche yo te akozwa yo pe kaka lokola mwana mutu mususu. Bien aimé mama bokilo pe akoki kwa sime repos na yo mama bokilo akoki kwa sime repos na yo bayaki kobala yo bayene esengo babeteli yo milolo babimisi misolo na bango babali yo okomi na ndako ya libala okomi songi okomi kopona batu ya kopona okaboli libota soki tozoloba makambo ezotinda biso toteya tozomona bandeko na biso to pe bana na biso ya mibaya basi mabalo bakei toza na basoni makasi. Jeune fille akoli na église afukami azolela mariage butu moi nzambe apesi ye libala ntango akokende nzela na koleka te babokilo na nga bazaka bandoki. Bien aimé, soki yo yebaki bazaka bandoki olingaki libala na pona nini oza mutu ya pasi pe ya malchance na bomoi na yo. Soki mwana mwasi oyo andimaki kosala alliance na Rite na mama bokilo na ye Naomi, c'est parce que amonaki peke na kati ya Naomi bonzambe ezali mama lolenge azokende na ngai ndenge navandaki na ye na mwana na ye nakotika mamo te malamu nakende bolamu oyo Rite akendaki kotrouver na Boaz. Rite azaki Moabite mboka ba Rite azaki lolenge nini Barite bazaki bato bazotamwa na bilakeli mabe na banzoto na bango. Mais par rapport ya alliance ya salaki na bokilo na e nzambe atangelaki lisusu mabunga bilakeli mabe oyo ezaki na kati ya libota na bango te bilakeli mabe ekweyaki.
bilakeli mabe ezaki susu na nguya te. Boaz asepelaki na rythme makasi, amoni lokwa fille moko vierge, amoni lokwa moseka, alingi makasi abendi pene ya makolo na ye, abendi pa komisaki mwasi na ye. Soki totangi na makomiti na suka tokomona ke Boaz bayaki kobota na Ruth, bayaki kobota na Ruth, abotaki mwana moko kitoko akepa pesi bokilo na ye, bokilo na lobi enfin nazwi mwana. Mwana oya bungisaki, bana oya bungisaki na mboka Barit, ayaki kozwa bango na mboka na bango. Tango ya balisi Rit. Bien aimé, ozo se comporter le lenge nini, ozo préparer mariage na yo, ero boke ko luka ba parrain, ero bozo luka ba parrain bokangi na bando kité, ero ozo ke na ba milangi ba parfum, na ba semu ozo somba banzungu bilamba pona ko ke ko bondela ba semeki ba yambo na libala. Tango yo zo bondela bango wana. Bakoza bando kilobite. Bien aimé, tambola malamu. Tambola malamu. Mama bokilo azaka ka mama na yo. Sala alliance na mama bokilo oya sambelaka. Okuti mama bokilo azaki ko se comporter malamu te. Mikiti sali boso na ye aza mama na yo. Au fur et à mesure ko mona yo ke oza mwana botos akobenda yo pene na ye. Bana basa lelo tozo raté ebele. Tozo raté parce que tozo tambola mabe. Ozo ke libalo bandi ko soupçonner batu nyonso, ozo suspecter bango. Ndeko na mobali wana na moni lokwa azaka ndoki ndenge nini yaka ko senga yo. Yango na moni famille na yo basalela ka yo ndenge nini ka yo sunga ka bango. Bango bazana mutu musoko sunga bango te. Bien aimé. Tala mwana mwasi yaki kobika bolamu. Likolo ya kotambola na ye malamu. Likolo ya respect, likolo ya alliance o ya salaki na bokilo na ye. Bien aimé, basalaki partenariat na bokilo na ye, basali partenariat kolongola mutu na kati ya malédiction kokoti ya na bénédiction mutu oyo mboka na bango emeleli yo mobali, emeleli yo bana okumbi lisusu oke na ye. Donc c'est que Naomi pazaki na foi, azaki asignaki yango babarake na signé yoma, asignaki alobi mwana mwasi le lenge ya lobi asala alliance na nzambe nanga akoma pe nzambe na ye tozotia nzamba le preuve. Tango akendaki na ye mwana mwasi abundisaki bomoi te, mwana mwasi pa avandaki na mesa bato ba servante o bazaki kosalela Boaz bakoma ba servante na ye, ba servante wana bakomi kotala bamoni Ruth azolia na mesa na Boaz, bakomi mituna mwana mwasi awuti wapi, mwana mwasi awuti wapi, mwana mwasi ya mboka nini, mwana mwasi ya Moab bwana. Bien aimé, lolenge oyo ozali soki oza na respect oki osala alliance na batu moko boye na bokilo moko boye asambelaka yeba ke coutume ezaki kolanda yo ekokweya. Nzamba za injuste te, nzamba za juste, nzamba za injuste te, nzamba za juste. Soki osali alliance na mutu oyo alukaka ye na sembo yeba ke bolamu ekolanda, bolamu ekolanda tina suka ekolanda. Mwana mwasi oyo akendaki lokwa pe mosali avoile pe longi na ye azoke koglene azokende azosala noki lolenga azaka kosala na mboka na bango pona bokilo na ye azosala bokilo akomaki coach na ye na pokwa pe ayeli bokilo na ye biloko akolia. Mais makomi place moko te yebisi biso ke tango azwaki libala abalukelaki semeki na bokilo na ye makomi elobi bongo te. Bana biso lelo bokilo akiko koche yo mwana nga na mikila poto mama na sepela mwana nga bala mwana no tango bokoma kuno komi prophète moko abenga kinga na Kishasa alobi babokilo na nga mama bokilo azandoki ndeko mama bokilo apesio libala oyo zolia miel ozomela miliki eloko nini aweza freiner kuna tango ke na poto comme te komo kabolo na bato ndeko luka vi ya sanctification okobika bolamu. Soki okaboli mobali na libota na ye place pe yo kokende mobali akofungola misu amoni ke mwana mwasi akabolaka nga na bato ndeko ayo ozosala ngo
Ceux qui peuvent famille mobali ba pesi mobali moko mobali wana kokufa okosuka lolenge nini po tomonaka na kati ya liwa mobali makambo pe lekaka kebele okosuka lolenge nini jeune sœur yo mtozo préparer mariage ndeko mwasi yo mtozo koti na kati ya libala se comporter malamu nazo supplier yo au nom de Jésus-Christ landa ezalelia ndekolo nga vraiment nazo beta moboko ponga penza na viva na kati ya libala na nga lokola rit babokilo na nga zekolo moko na mobali na nga te babokilo na ngai na mboka na bango sango ekenda balobi mwana mwasi wana mundele pona yebaki bango te ya kotinda nazo tinda so ba singa biloko ezoke na mboka na lengi na ke na sombi mwa liputa na sombi mwa babiloko bato mboka balingaka na tindi mais sans pourtant na yeba bango mukoto vanda kana bango bazoba na famille na biso muto abali penza mwasi ezakaka ya sami en tout cas nga moko na kati na nga na biwi na sali musala muko bande ko na nga bazoloba basemeki na nga balobi oyo soluke likambo kosili sango basemeki na nga babiseke bino mo batu botumolaka o ndenge to vanda naye avandi pepa na biso oyo aza mundeli en tout cas nazalaki fier nazalaki fier tango zokende libala soko kuti semeki nona mayandi longola e mayandi okuti bokilono na bipoti longola e bipoti mama na oye wana lengela e batela e parce que yenda komi mama na o kokende na impolitesse ya bana kisasa mwana moko alobaka na ngai mama nga so na bali bokilo na nga saka na wana ko simba e na bilamba to kobunda pe ba kobunda pe na mama na nga na seki na bi mwana amtali baku malamu te oza mtali ba place ozo préparer o kende wana o luka dejo mi baby sera awa amtali baku malamu te bien aimé nazo supplier au nom de Jésus-Christ tango yo lingi kolinga mobali mususu bosa na ye alliance yebaki azape na libota na ye alliance na yo ezala pona ko diviser te alliance na yo ezala alliance ya Nzambe na mutu okoti na famille moko boye pona ko évangéliser na comportement na yo comportement na batu pe ba ki ko bongwana comportement na yo batu ba ki pe ko changer okoki otia kimia na famille moko boye o kimia ezalaka te o batu bazaka babenga ba batu ya mitu babundaka tant bazomona yo semeki na biso azoya batiki makelele babandi pe ko changer ndeko tozomona ba jeune ya lelo soki abali libala ezaka ka yena mobali ne soki mobali alalaki na chambre semeki aye azate abimaki kala ngape na lingi na bima na ngai obanjo lenge lokanga porte namona ndeko moko asala bongo mama bokilo aye avandi ban mama nazobima babenga tata mwasi na biso azobela ya songolo banda bimaki mukebe mwa mwasi akoti na ndako mwa mwasi abimi azolela nakufi mama babomi ona nini mobali akufi mort subite pona nini abombaka teke mama na akende nanu yepe akende bisika akendaki na sima nango aya bien aimé bana basi bokeba boluka Nzambe na lolenge ya solo libala eza eloko ya lisekite tozobala na pona libela sauf liwa ekabola biso kokende impolitesse te na libala na yo ba famille batu bakomi ba ennemi na yo okoti wana pona okabola te munoko mulai babeta lisolo o yambi babeta oyo yambi songi epai ba famille bato ekomi divisé okuti mobali azaki na mwana na ye obandi kotala mwana wa makolone lokwa ya papa ya mobali na nga te ta bana o mobali na nga boti ezaka bana to boti na ye o elongi ya mobali na nga te o bakoselaka ezemi ndeko luka vie ya sanctification alliance oyo kotaki okoti alliance wana po o respecter baboti ya mobali na ona libota mobali na yo pe o honorer mobali na yo tina suka wana mobali no pa vandi na batu na misa mama bokilo otebe bina mobali ebemba mama na ona lobi boye okole mobali na bilamba po kanda na olokwa ya nkoi bitumbe bandi na misa mama bokilo nyoso zo décevoir ba famille ya mobali
wa baze loko te baze loko yo komi eloko po batio na ndako yo kanisi leki basi nyonso wana na kitoko yo kanisi babalaki yo pona kitoko babali yo pona kitoko te babalaka mwasi pona ezaleli soki ka pona kitoko tovanda basi kitoko bango batondi na babar mutu akotia bango na ndako azate tobalaka ezaleli bien aimé tango ozokende ozondima kosala alliance se préparer peke nazo sala alliance na Nzambe nake ko respecter ba famille moko besongolo tokomi na kokende na koshite nazo yebisa bandeko balandi na ngai o bayokaka o balandaka émission na ngai o bayokaka mateya oyo et apporter un plus na kati ya ba vie na bino enfin que bovanda pe lokola ngai bovanda pe lokola ngai ba fruit ya mabala na bino emonisama ba témoignage pe ya kitoko ezala ba témoignage ya bien ezala na ba famille ya mibali na bino sope ba beti lisolo moko be ba douter nazo remercier bandeko na biso nyonso o balandaka biso o bayokaka biso o bazana mikila mosika o bazana kati ya capitale awa o bazana ba province na yebike bolandaka nga mingi mateya oyo etonga penza mabota ya bana otozo balisa etonga mabota bana otozo balisa chaque fois tozo za humilier tolingi lisoko za humilier te soki Yesu azongi na nute tokomona na mbala sima na yango na kosepela mingi ya mbotoka bwana tobondela. Éternel notre Dieu na commission nzamba lola nzamba mabongisa malamu nzamba makoki ezanga ndelo kolo tango na biso ese koki mateya obana na obayoki batia yango na misala enfin que mabota etombwama mabota epambwama ba mabala na bango ezala kokufa te kolo yoza na kati ya centre ya makambo na bango nyonso yoza la meilleur conseiller na bango oza Nzambe malamu butu ya lelo eza butu ya malamu mpona bandeko na ngai nyonso balandaka ngai na bengani puissance nyonso yaka kodéranger bango na butu na kombo na nguya na Yesu Kristo amen.